Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Beaucoup de sur. Famille de Bota, beaucoup de sur. Là, c'est qui déjà va la bande d'émission. Toi, tu as déjà 8e épisode, hein? Toi, tu as la 8e épisode, il y a film Nabiso, il y a vaccination. Malubananga nganga, iratakate. Bela okyo lekelanga te, nalika munino. Iratakate, bela akoki jamais kolekelanga. Na saki émission moko je crois na tongo air moko na lobaki e. Bomoni Davina, voire même hier na lobaki, Davina ndenge azawana. Davina azamwana déjà azane ekila. Donc ndenge azawana soki kaka baby si kaka pas à perdre virginité na ye. Ekila wana. Nde loko ba mama etoa na kati ya ndako ba olikana nango. Na yebisa ki bino na lobi keno dans la vie eza payé conseil. Eza conseil koyamba mutu na ndako kosunga mutu keno avant de pas bino eza na problème te. Boyamba ye na prière pour bo briser mu pepa mabe oye aya atambola kinango. Peut-être ce qui maman étoile a salé la kayango. Peut-être esprit wana elingaki est révolté esprit ya Davina que non naza comfortable te ya kovanda awa. Aovanda ta okende. Loko bayamba ki na prière te. Esprit wana pe ezui possession na kati ya ndako wana. Belle vie nzamba pambola yo. Parce que ils ont bato mususu ngana loba ke no belle vie ayaka ko révéler bato babaka mususu. Bato mususu bakanisa de mama wana saka makelele mama na promotion mena loba nga o eza vérité. Belle vie ayaka ko révéler makambo. Na yebisa bino na poko na émission moko boy na bibandeko. Bomoni mama etwa ne bayambi wana atake no Davina zo sombaka petit déjeuner. Est-ce que boyamba ki na prière? Bandeko ndenge to tambola boy. Tozala ka accompagner na esprit moko boy. Esprit ya nzambe na esprit ya mabe parce que nous sommes des Africains toza bato ya mokili. Tala sikoyo famille ya bato ya vini ezo sibir ba innocent. Sikoyo ezo kaka daeli ezo mama étoile. Ye moko sikoyo vini nanu ezuite mena tomituna nanga na bino. Esprit wana o ezui contrôle bongo. Ya bato bakutana na ba situation parce que nani Davina tango moni ba accident boendeni mbala moko se rappeler na makambu nani ada alobelaka ye ni donc yo ngana yo tilifobo c'est-à-dire que non ngana yo hors diamant tokyo kabwana te parce que ce qui yo ke koyeba mutu mususu garçon na kozala malheureux. C'est ce que vini azomona na minute oyo. Siko na minute oyo esprit yana ezozwa kaka mama étoile na daili. Siko na ngambu ya vini ezo détruire nini? To tuna na siko awa. Siko boyinela ka moi so nini? Tambo tala ka film ya Belle Vie télévision, Belle Vie Candila Patrona, kolo écriture. Bo raisonna ka nini? Parce que ngana yebisa bino tango na ya osaba promotion na yebisa bino nga Belle Vie a révélé ka ngaba makambo ebele na ba film na ye. Vini jusqu'à présent yena na kutani na situation te. Siko to tunana. Esprit wana ndenge se zui contrôle bongo et pas vini o yazo bimana Davina. Et tumbanini et bebisani na kati ya vini. Et détruire nini. Parce que baloba nani adaloba qui très bien lobi que non, ce monsieur là a ko souffrir au kocha na la merde moko bo o yebate.
totala film to continuer otala film ya koyeba ke non sikoyo esprit wana pas vini ko fonctionner ndenge nini ko sala ndenge nini ko tika vini ndenge nini. Na 8e épisode tomoni enfin Poutine akoti sikoyo. Poutine ayeko bimela na 8e épisode. Na 8e épisode ngo azanani aza mwasi ya papa Serge. Papa Serge Oyo azanani aza professeur na université. Na université professeur à part qui professeur na université asara esusu nini a initiera ba na bato na ba science occulte. Ko pesaka bango ba bague. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hey. Bandeko. Non. Levo. Oyo. Ce qui est vrai à Okansakeno, à cause la bras de fer na belle vie côté écriture. Bomoni ce qui est vrai à Zande Mukulukulu ya kimutema azana mayele belé na ngamwa kimutema mabe. Ba ide na ye belé za ba ide azwaka. Donc il y a azwaka ide na sima ide ya mutu et il crée. Il y a Poutine à écriture, il y a Komarate, il y a Zoka idée kuna talie ndeye à travailler en bon monde qui no y pas à danger. Basi la uka oba mama loketo ba donc ba tumo oboya ba brièvement. Bandi ko ezalaka e komaka na stage moko boyo koma boyo na vie bo moni ke no tu obligé pe à quoi apprendre ba biloko mususu pour l'obito yebité. Vincent azan écriture. Vincent, il fait comment? Azouaka ba idée. Asangisi. Après aye, ami beti pe na tolo ke nonga pe na za écrivain, nga pe na komaka, nga pe na zalaka na edon ana ya. Escroquerie. Escroc gentil. Donc il y a commis bimisa que no aza spécial, aza boya yebi. Toi keto. La grande famille. Vous aimez vous partager. Film na biso oyo. Tolanda. Sans maquillage, regarde comment tu es très jolie. Et bébé, tu sais, le jour où je suis venue comme ça, le gars là, le policier là qui est dehors, là, il fait aujourd'hui c'est la journée des pannes et tout. Moi j'ai dit, moi je ne sais pas ramener assez des pannes. Tu n'entres pas. Et j'ai dit, mais tu as quel souci au fait? Moi je rentre comme ça. Attends, pardon. C'est qui m'appelle à cette heure-ci? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Ben oui, c'est fini. Je suis fatiguée là. Pardon? Quoi? Nini. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, maman, ça y est accident? Maman et toi, là, c'est l'accident? Mais attends, s'il te plaît. Ok, essaie de te calmer. Calme-toi. Asali accident, wapi, asana etani. Et puis, ni le tout y est. Moto. Si comme botiki muta moto, on va candider, botiki akei. Si quoi, à sa place, ni. C'est grave, faut d'abord demander. Ok, d'accord. Et ça grave. D'accord, dans un psycho. Ouais, tellement à la place, comment là, psycho, comme ça, à la place. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Caleb. Merci. Maman, ça l'accident, bah tout est dans la moto, bah dès qu'on traverse, moto, la moto part, tout y est, et puis avec qui vient qui. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais toi tu restes là. Non, reste là qui m'a dit on a commencé sur place, et puis je vais t'appeler pour te dire quoi. Ok?
D'accord, reste, Est-ce tu que vas attendre. tu as l'argent sur toi? Oui, j'ai quelque chose. Bon, on peut essayer de le pour dans déplacement. J'avais gardé. Tu peux prendre de la chambre. Ok, d'accord. Tu es obligé. Mais si tu oses à trouver un amour, ce qui m'a été libanda, au début ça nous vient mon bol. Parce que on est sans côté. L'or, diamant. L'or, diamant. Ok? Botala botala. Et tous ces abanini, parents. Ceux qui botali Davina, est-ce que quelqu'un qui a nanda kwanganga? A quelqu'un qui nanda kwanganga te? Est-ce que Davina quelqu'un qui bikota kota te? Baboti, yaya, nangana yo baboti bakota wapi? Ozalozota molana vie na yo, tala âge oyo Davina ye koyeba. Donc, au moment où a raisonné maloba ya David, ya nani ya Ada. Bandeko, ne place siko bitumba na ye e bandi ya komona ngo face to face. Ngana yo baboti bakota wapi. Lelo peut-être to traverser ba moment moko boy difficile ozo comprendre te otalinga parcours na ngana kota place ote na sala boyete maintenant pourquoi nazo subir ba biloko ti na 4e génération. Bomo ya mokili oyo yango tolobaka totambola na mokili oyo na kobanga touta bisika oyo okosepela te baboti bakoko bakota bikota kota bateka awa siko kaya ya Davina ekomi siko mateya ya bapaster Bande botika. Yango nezalaka bien. Ba mama na biso pe yakala. Bazalaka na système alelo te ya koloba keno kotinda bala na prière non. Oh maman zala makasi na prière. Bon tolo ba nzambe merci parce que monde alelo. Mutu nyonso komi kokimela nzambe. Malgré ça, na bandoki pe to kota na bango kuna. C'est-à-dire mokili ya nzambe il faut ka kubanga. Parce que Davina na minute oyo, elle s'est sentie coupable ya koloba ba réalité nyonso ezo leka na kati ya ndako ya bato po na nini kaka. Yango ezalaka bien mutu sans sakibo moto na yo ezalaka toujours présent et banda toujours kosala parce que Davina avant ta alongo epa na bango alongo epa na bango ya na kin po na otanga. Elle savait avant qu'on pressentir que non, il y a quelque chose de mauvais na bomengo ya papa na nga. A santa kiango. Na ndenge baba ndai ko obligé. Yango bomona ki na alobaki ne po a sepelisa bango alobi ke non na ndimi kasi libala evi tala kaka boye men na ndingina tanga. Pour elle, elle savait que non, azo échappé likambu. A échappé te, aga déjà akokangama. Aza mokangami alobaki yango na bi Davina aotambola na elili na eloko mobo eza yango te siko yo nani oboya écriture abela yo nani oboya écriture abela yo nani 8e épisode nde Bella aiko bima na 8e épisode. Et ça, le film, le premier épisode, déjà, il y a un nombre de bâtons. Je crois que c'était hier, on a le qui a bandé quoi, tikenga, na fiche to moni, à Belaza, mais jusque-là, à côté, non, à côté, à au côté, na 8e épisode. Tolanda. Il y a un autre qui est en retard. Il est presque l'heure, non? Oui. Mais ça, c'est quoi ça? Comment ça? Nino, on se prend biloko kuna olukani. Ozo lukanini papa. J'avais déposé une bague ici. Quelle bague? J'avais déposé une bague ici
Je sais pas. Au déposant en place ni, malembe kasite. Ah bon, au déposant quand on baga wani. Eza baga nini? Bagi ya batu basimbisa kingai. Mutuni na ngaki simbiso bagi. Ah, il faut na remettre mutu moko bagi. Yo mukolo ba simbisa ko kiloko. Je sais pas. C'est quoi so ebunge ça non? Ah, Attention. Keba. Yo te Serge, eza non? C'est une bague tout court. Moi, je ne veux pas que les gens viennent ici. Hein? C'est ça que je refuse, que les gens viennent ici. C'est qu'on a. Est-ce que Moutayakia? Mais et celle-là qui te tresse. Au moins bien qu'autre signe à Soukit. Si vous y a ce bag, papa, vous êtes trop direct bondé. Hein? Vous êtes trop direct bondé. Bag en vous a or. Hein? Serge. Ok, ça va. Je retrouve ça. Quand retirez. Je retrouve ça. Retirez. Moi, je sors déjà. Retirez, papa. Je suis désolé. Nabi, retirez. Madame, je suis désolé. Bolinga ko blessé, batu makasi boepwani. Limbisaye, maman. Pas de problème, maman. Botala papa Serge kobima mbangu tango azoluka bagi na ye. Alingi kutuwa kweya. Po nini aomona keno ekila. Soki ebungi problème. Siko nga na tunaka na bino bato na bokena kokotala ba maison. Bozalaka te, bozala na kimia te. Bozalaka na kimia te. Bomoni siko na opesa na oflashe bino. Bomoni tango papa Serge abi ke non luka bagi na nga na chaki yango awa. Etika ki belle vite. Belle vie jusque là azana kidiba. Bomoni eloko abongo na kati ya ndako. Ezwaka mayele, ezwaka batu mayele na kati ya ndako. Esprit mabe soki se zui contrôle na kati ya ndako na bino. Ezwaka pena mayele ya batu na ezwaka na attention ya batu. Parce que à la logique, bagi yango okoluke la bagi boye façon comme ya jité boye. Normalement il faut ticket moi ainsi. Normalement il faut ticket parce que façon oh papa Serge Ngaïka qui pour la bagi wana, il fallait ticket moi si na belle vie. Sikoyo. Bo moni place na oh belle vie nani papa Serge ndenge abimi mbango. Belle vie à comprendre de l'autre côté jusque là. Parce que tangu likamwe ko kweya nde belle vie ko zongisaka image oyo tozana bino awa wana ezaka ngamoko de nazo kanisa. Belle vie comment on peut biso devoir ya komema makalisi na biso musika. Yango jour no bana ekoluka bagé peut-être de bon to déplace pe to komela je sais pas na kangi na parenthèse on a to continuer na ota la filmer. Bon moni ke no na université bana bazo kende na ko beba. Boye bisangai Ronel ndenge azawana soki azaki mwana moko boye oyo ba parents na déjà ba bandeko tinde l'église. Ba parents na ou encore ba bandeko kende donc mwana afrikantaka église parce que mwana soki azo fréquenter église bandeko ekocha crainte na ya nzambe na kati na ye. Pourquoi Ronel il s'est emporté à ke ayoki même pas somo abangite abimite kende ko ebisa soki yaya na ye soki nani na ye o yaya ki ko commissaire na université siko nga nazoyeba pete nazoyeba te bomoni ndeko oyo ya komone sunani na komone kimingai ajo ape mingi pa SB o yaya ki ko sola na papa Serge pona ko ebisa ke non de nani mwana nani soki ndeko na ye soki mwana na ye akota na université banda ko landela ye et tout ezaki passage moko boya passaki kaka papa Serge po initier ye to ndenge nini na ebité to continuer kaka ezaka na to tunana kaka to tunana. Vous savez pourquoi na tuni bongo? Parce que Ronel ndenge zawana ayebi ke non soki papa na ye soki grand frère na ye ayebi saki ke non aucune université boye j'ai un ami là-bas et tout abando tala yo et tout abando sungu na makambo ebele kuna na université. Nini ezanga ki Ronel atata mon papa Serge a sali babiloko na a solliciter makambo a bag. Nini ezanga ki Ronel akini pe ko yebisa ke non ta mutu na yo professeur na boye apesinga bag. Et film yo pardon. Bela.
ta siko professeur nani Gingombe asali nini amonaki. C'est-à-dire na université wana basi bayebi ke no papa Serge professeur wana Serge aza mutute a initiaka bana abebisaka bana parce que Gingombe amonaki a essayé ko solola na nani na Ronel na moni a remettre yo eloko moko eza nini Ronel aboyi eza déjà prise moko déjà même pas prise na kolobaki no eza déjà eloko oyo Gingombe ndenge atunaki Ronel a nié Gingombe plus tard akotuna pe Ronel na tuna kayo likambo oyo tala lelo place topomi bandiko université eza na ba makambo et to sambela bana tango bakina na ba classe na ba école to sambela ka ba vraiment parce que moi na soki azokola na bonzambe na sima ko ya kibonzambe wana ko apprendre ba makambo ebele akoza mwana moko boite ya oui te ayebi ke non monde a ténèbres existaka et tout ba okyo bebisa nani étoile nanga et tout ba enseignement o ce que mwana noka ya mukolo ndenge aza wana déjà Ronel na age na mwana baby siko ndenge zalaka wana bakopesa boye pardon makanisi nange ke musika na bangi na kobanga na bangi na kobanga siko bota la pe daeli donc bitumba ya Davina esprit wana ebandi ko sasa esprit wana ebandi ko ganga bopesi nga raison na émission na kotisaki na lobaki no bandeko soki boyamba muto boyebi te tout ata oboyebi botelemaka boprier ndenge boyambi na kati ya ndako mpo boyebi mopepe esprit oyo atambolaka nango te bomoni bopesi nga raison awa. Maintenant elle est consciente ya kolobaki no makambo ezokoma na kati ya ndako parce que mama top alobi makambo ezala te il faut ka bato batuna toyebi te siko baokende ko talisa siko soki toke pe na tableau ya nani ya mama kulutu leya na muchopi doka mama kulutu alobi kino bango nde bakonzaka quartier wana to likambo nyonso soki elingi eleka na quartier wana epai ye na muchopi na boyebi kino na bukandaki na koseka azoloba mpe aza sérieuse ke bango nde bakonzaka quartier wana siko na informe moni batola bakonzaka bazangi kindoki te Seigneur makulutile ya bominga penza. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît. Siko awa daeli na mituni sûrement akufite bakene en hôpital yaya pardon siko makambo mosusu aboye omona ebandaka kofaire souffrir bino eboma bino te mais ebandaka kofaire souffrir bino ti bakoya kocomprendre ke non batalisa baye komona ke non eza ndeko oyo toyambaki na kati ya ndako siko sor ya Davine kozala nini na kati ya ndako wana tosambelaka kaka ke non moto akufa te na ndako ya mama etole bie pa bavini moto akufa te boza wapi boya totala filme lobi tokotala 9e épisode Ronel déjà initié Davina aotambola na esprit ya ya bikila aotambola na donc na ébuté Poutine na biso de l'écriture ndenge aza wana libala na sa fandi wana mobali ne pe muto maison a initiaka batu bana na batu na université vaccination pardon bandeko na suki na nga wana nakota siko na lisuru na nga
iso na ngeza nini tomoni wana tomoni papa elombe tomoni na sila uka mama Loketo mama Loketo kombo peza pardon nyonso Belleville alobaka ezwaka ampleur ata lobi eloko ya bien ezwaka ampleur baya kotravailler sur ça baya kosemoke nango mena ngai mpe ko nabi te oyo ekoleka nga boye te oyo eza matière il faut natala nano oyo eza matière po Belleville atelema na place moko boye ata pour 4 minutes aloba yaya eoza matière sur les réseaux sociaux si la ndenge aza wana tomonaki ye namoni bato bakati na baseka bakati bakupire ebele eza na banani eza na TikTok soi-disant akendaki na répétition ya tonton o akomi kosala nini akomi kopesa bana wana conseil. Maintenant moi je me demande est-ce que yé mama Loketo si la ou kanenga zawana elle est mieux placée à kopesa bana batu conseil balobi soki olingi olongola eloko eza na liso mutu longola nanu na liso na yo tolanda maloba oyo ninga nazo travailler sur maloba oyo si la zwa kiti fanda tozao parce que soki ezalaka Belleville awa de tosi tomoni soki ba mamu wana tosi tomoni banani wana bango tout bakosalela yango émission nga mpe epelisa moto na ngambo oyo te toleka d'abord eloko ozosala sala ngo na ame na yo mobimba linga yango d'abord so olingi eloko te ozwa résultat te d'abord faut linga yango na motema pio mpe respect et l'humilité surtout respect aux aînés ezalaka bénédiction babi mwana atosaka bamikolo aza mwana akendaka nzambe alingaka ne baorgueil te so oza humble nzambe akotombola mais so oyo oza na orgueil nzambe akotalota otepatepatepa wana kozala bachef na bino te mais so oza na respect ya chef te ezalaka babiloko kaka mike discipline biso répétition ezalaki soki répétition eza 8 heures 7 heures toza wana soki lelo kombo ekomi okojouer par-ci par-là okomo négligé esika owuti okomo négligé mosala oyo epesaki yo valeur yebaki shit no eza pembeni mpo bato wana babenga yo il faut zwa valeur awa biso ozali bazobenga biso répétition babenga biso batourne na journée na fo naza na répétition soki eza jour na répétition je ne tournerai pas. La grande famille bokangi nini na maloba oyo matière eza ouais bomoni matière o so na bina travailler yango kitoko makasi peut-être na ye moko si la uka prochainement koloba te non je suis pas mieux placé ya kopesa bato conseil je suis pas mieux placé respect ayebisi bango respect à part respect alobini reconnaître place au babimisa kiyo est-ce que yé a respecta place au babimisa ye ezala Belleville peut-être alobaki babilo kwa boy bandeko botikanga na travailler moi je travaille qui est ceci là na pona obanga ye d'abord loko ozosala sala ngo na ame na yo mobimba linga ngo d'abord so olingi eloko te ozwa résultat te d'abord faut linga ngo na motema pio mpe respect et l'humilité surtout respect aux aînés si là yo oza na respect na baine eza kozanga soni si la eza kozanga soni laissez-moi vous dire à haute voix que non eza kozanga soni mais yo ofingisi baine est-ce que yo oza na respect baine po ya koyebisa bana moko boye bana ke non au respect aux aînés nanu o baza kutu peut-être groupe baza bana soki ya groupe ya soki ya tonton o na groupe na yo moko kutu na bana na yo kutu non ba impoli numéro 00 tout ce que bana no basala kawana tout ce que basala kawana eza éducation eza respect parce que tokyo lo bapete que non respect kaka aux aînés respect eza il faut pesa respect na mutu nyonso eza la mukolo eza la mwana il faut pesa respect
siko respect aux aînés lelo ba aîné na yo sila ba fingami ofingisi bango sila ofingisi ba aîné alors arrête na ba biloko zo sala wana ya kokende ko yebisa bana keno respect aux aînés bana okutu ya groupe à tonton oe c'est mieux peut-être au conseiller bana na yo bana no kutu ozana kati ozana bango na kati ya boîte moko ya ki impolitesse. Shalom kaka ya shalom kaka shalom o ya belle vie bato basali lango ba analyse bato basali lango ba gag shalom eza bonjour mais bato basali lango ba gag bato basali lango bato basali lango ba émission. Est-ce que comportement ya sila ndenge za wana sila oki ko yebisa bato keno respect aux aînés o kutoke kopesa bana ya ba voisin ndo ke kopesa nani conseil oyo siko oya yo bana ki impolitesse butulo kwa moi ki impolitesse bana ba o manquer bato bazwa ko sala ba buzo bana ba réseaux sociaux sur TikTok yo pe ozo appuyer ozo betela pe bango maboko siko est-ce que tu es mieux placé à oya kopesa bato conseil à koloba keno respect aux aînés? Combien de aînés oyo fingisi sur les réseaux sociaux na papa oya bimisa oyo eza papa elombe ofingisa ye papa elombe to continuer bandeko botika ngana sa na ngai émission ezala bénédiction babi mono boyoki bozoka effectivement respect ezalaka bénédiction bandeko ngana lobango na bémission na nga ana lobaka moni tout ce que si la zo sala wana eza courte joie poanine parce que azo atamboli na ndenge ya bien te mais aza na kati ya koyeba ke non respect aux aînés eza bénédiction. Est-ce que yaza na respect na ba aîné ako enjoy na ye ndenge azokanisa ke non asa komi mais nano akomi te ayebi ba fardeau oyo azotambola nango te ya koloba ke non ya mabe na ye ayebi te ayebi papa elombe combien il souffre intérieurement parce qu'à lobi yango bien respect aux aînés papa elombe aza nano papa na yo et puis aza aîné papa elombe fingama sur les réseaux sociaux à cause de toi si là ozanga ta eloko moko ko bimisa ya ko telema bi celui-là c'est mon père degré de force aza papa nanga soki lelo o naza lelo ezaye aza bénédiction nanga ya musalo onga naza nango lelo c'est lui. Respect aux aînés. Est-ce que toi, tu as respecté les aînés? Pasteur de la foi, bengayo. Au respecter, parce que sur le total, peut-être pasteur de la foi, n'a évité ainsi là, occupé aux appels, mon collègue papa, et pas pasteur de la foi, parce que pasteur de la foi, tu es comme on a on est na ba air, y a ba cassette, hein, tu es na ba CD, na ba YouTube, hein, mais si la banane na ba télévision, ba noir et blanc. Ok, bibo, peut-être que non, si la pas ok, aux ala mon collègue pas pasteur de la foi. Mais à ta âge, ceux qui ont un colo et pas pasteur de la foi, et que niveau à pasteur de la foi, a déjà papa, a pasteur, au remettre car respect no binge car papa. Yécoute autour le bakeno et mon sali anzambe. Est-ce qu'on respecte qui a mon sali anzambe? On respecte qui t'es? Est-ce que toi tu es mieux placé si là, yoza mieux placé à couvrir de sa bateau, parce que non respect aux aînés. Banana yo kaka ya banana yo oyoyo. Vidéo moko na moni zo tambula wana na okikutu ko fula ngote na kangi munoko nanga. Soza wana ozola kisa minu. Eza respect aux aînés. Ou bien ou encore eza respect ya koloba keno quoi ça ya koloba keno respect ata na ba collègue nao. So telemi na o mona ndenge mwana zo manquer batu o mona tout o bimisa pe minu par rapport aux oya tango loba keno tout le monde est hypocrite libozo c'est toi. Respect aux aînés. Toi là. Toi tu es humble. Toi tu es humble si là. Pour y avoir koloba keno o pesa bana batu nani conseil à koloba keno il faut bozala humble. Bambandeko boyebi keno monde za makambo. Botande na zui la na muke kaka na kangiye. Na kangiye penza loboko na sani na kangiye. Est-ce que si là elle est humble? Mama boli a kufa kiawa. Mama boli a kufi. Si la monde on dira zo kende concert,
nayebi te soki akanisaki keno azokende na catch azokende na oyeba te tala ye wana azoya or mama boli moto asi akufaki oyo osalaki na matanga ya mama boli ozaki humble bamama bomengo bauti poto bamama mabele otelemaki mosika na bango mwana oyo aza humble mwana oyo arespectaka baene tu ne devrais pas te comporter de la sorte oyo se comportaki jour wana mais tu viens là pour nakoya kokajoler bato ya kopesa bato est ce que yo osalela yango bandeko bokata soki bokata botya bakupi botya mpenza kuna bapashe ya famille bota bokata parce que nayebi ke non bapage wana ya babakwiti bakokata te parce que nazo atake nde mama ya bango humble okende kotya fleur jour asuka ya mama boli to continue boyoki orgueil bomoni succès ya YouTube succès ya YouTube eza ya orgueil yango bomonaka ntango bayaka koloba ke non nani irsila sila te pour nini parce que nous devons être fiers ya Irsil ya koloba ke non succès ya Irsil bafingela ye batu te aya eloko moko te succès ya sila bafingela ke batu batala buzoba na buzoba donc succès moko toki lobondi ya makila na munoko faux succès ce que toki comparer succès ya belle ya nani ya sila te na ya Irsil Pechanga toki te jamais yango omona puku tata Irsil ndenge aza wana aomona ya YouTube c'est la saleté eza salité bosoto na nzoto butu lokwa moi akoki kosemele te bino bato wana boyaka kofinga Irsil bino bato wana succès ya Irsil ezaki kitoko tolobango et non pas ya sila succès ya sila omoni Irsil Pechanga ti lelo komona ezazo bima soki ekotravailler par-ci par-là mais kosila ya sila et kozala mutu akozala na coin tout le monde bakokima ye to continuer parce que pour nani parce que moment ya succès na ye des insultes ba manquement kitoko te propreté impolitesse tout s'espère ici ba to continuer respect chef et ça on va bloquer ba discipline biso répétition ezalaki soki répétition eza 8h 7h toza wana soki lelo kombo ekomi okomi kojouer par-ci par-là okomi onéglige esika owuti okomi onéglige mosala oyo epesaki yo valeur yebaki shitino eza okomi konéglige esika oyo owuti esika oyo toloba esika oyo owuta. Oh, si là tu viens nous informer que nous sommes mabé. Mais c'est ce que dès loko yo posez là. O komi ko négliger esika oyo uta. Conseil à bien o pesa bana. Na lobite que nous conseil o pesi bana eza mabé. Non. Conseil o pesi bana eza conseil à bien. Est-ce que yo sali la kayango? Parce que na zuka ndambwe na moni omoni o na zo na kupir ka ne batu bakati kati na TikTok sûrement pe ce que zo pe ça batu conseil bongo ko lobaki no il faut se supporter muto muto za na caractère nae comme pour dire que non ce qui yo lelo ndo ko mona mabe ya papa elombe il te fallait peut-être avant exactement que no ko yebisa biso que no lelo ndo moni mabe ya papa elombe. Peut-être na parcours no nyonso au monde a déjà attaqué non mabe ya papa elombe kala oh il fallait peut-être pas otika papa elombe mais otika était ozala na ye comme pour dire que non azala qui est important na bon moyen na yo moko nga na mitunaka si l'on réfléchit ça ratata lelo que non lelo nzamba komi ko pambola ta que non ozu moi vol auquel Lubumbashi awawa ozu moi vol auquel soki poto ozongi
or kala bozaka ka bisenga senga on dirait likamususu lelo okyo tala to lobi ah oh façon nazo enjoy vie père oh il faut payer à mériter ceux qui ont pesi banana conseil ya koloba keno bana botosi ezalaka bénédiction yo yebi combien papa elombe azolela soki yebi keno conseil ozo pesa banana eza bongo mais yo petala simati zonga mutu yo petala sima zonga mutu mais non la grande famille to solo là et je ne pense pas que no boyeb sanga mama BBC oyo zolo bana eza lokuta non bêtise ya nani bêtise aussi la zo sala mais non eleki ndelo est-ce que ça mieux passé ya opé ça va te conseil soki lelo kombo ekomi okomi jouer par-ci par-là okomi onéglige esika owuti okomi onéglige mosala oyo epesa valeur yebaki shit no eza oh shit ya sila mpe eza pembeni shit na ye mpe eza pembeni parce que apesi conseil alobi soki oyebi keno place outa okomi konie place yango o place outa yeba keno shit na ye eza pembeni toloba yango na baémission a nyonso ti chaque jour tolobaka no mosila omoni babiloko wana ozosala mama opesi bana conseil ya bien mais ça pourrait être mieux que yo mpe ezonga nsima ose conseiller nde yo moko ose conseiller yo moko parce que na bana wana ata mosu ata mibale misato mpe balobaki na sese balobi est ce que ya respecta papa na ye papa elombe mokili yango ekoma bongo ti paster yango azoteya kuna keno botika kolata boye me mwasi na azolata kaka na se kaka na kati ya église wana ye mwasi na esalataka yo kanisika na kati ya bana wana ata moko azangaki te ya koloba bayebi te réseaux sociaux eza wana bato bayebi que o manka papa elombe jusqu'à tel point que non o boya papa elombe a koloba ke yo nde père papa na ye muto forma yo c'est papa elombe et c'est papa eza bordeaux muto forma yo to moni butu lo kwa moye eza bordeaux eza papa elombe mais aujourd'hui là en 2025 tu t'es prononcé pour dire aux gens que non muto forma yo eza papa bo eza nani eza bob et ceux qui bob lisusu nani bordeaux eza papa bordeaux ngana moni on dirait conseil yo eza conseil na yo moko peut-être zonga mutu sila uka mama loketo zonga mutu là okomo négliger esiko wuti okomo négliger musala o epesa ki valeur yeba ke shit no eza pembeni mama c'est-à-dire que non shit ya sila eza pembeni est-ce que nga mutu na lobi nena ngaka kozongisa ye parce que tout ce que ba conseil nyonso apesi oyo aza na kati ya makambo yango nyonso ya salela yango te alors ndenga na ye korapele na ye korapele na bi ou encore na ye koinformer encore na ye kointerpeller ye pardon ya koyebisa ke no moni conseil na opesi bana wana mama y compris pe na yo pe salela yango et ça bien tona babenga yo il faut jouer valeur awa biso zali bazobenga biso répétition babenga biso batourner na blondique na fona za ba répétition so les jours na répétition je ne tournerai pas boyoki un très donc conseil moko kitoko to boya yango te to bate et conseil mabe opesi bana te on applaudit pour la conseil wana mais c'est mieux lorsque vous opesa conseil wana. Est-ce que yo osale la rababiloko wana ça aussi ça compte parce que lorsque je paie ça conseil automatiquement tout le monde qui no yo paie faut à la exemplaire bozo boyoka gu Sko bozo kaka boye keno ezaki bela bandeko to là sur les réseaux sociaux à terre. Shalom Pamba eningisi Zaire. Shalom Pamba eningisi Zaire. Oh musique ananio eningisi Zaire. Bozui même pas message moko na kati eloko moko te mais bo pelisi awawa. Mobali abongaka kozala na mwasi ya menopause abongaka kozala na mobali. Eningisi Zaire. Siko awa.
eleki nango na soubassement ngabi te oyo eza matière te po conseil ana azopesa eza amipesi ye moko conseil sila omipesi yo moko conseil et puis ekozala bien conseil oyo pesa yango mpe bana na yo parce que yo opusaka bana na basala badi n'importe quoi sur les réseaux sociaux bafinga mikolo bamanke bamikolo c'est quoi ça vandaki miako sila oza mieux placé te plan opesa conseil kistar kaka keno omimoni mpe keno oza mpe ka malunga ayaya te il faut ka toya ozongisa o nga naye kozongisa yo naye kointerpele omoni conseil wana mama na conseil conseil moko kitoko ya koloba keno oyo mpenza conseil ya mwana oyo azwa éducation donc mwana oyo aleka na baparcours moko boye keno baconseiller balobela ye mpenza ayoki yango wana azopratike yango sikoyo tootuna opratikaka yango lobaka muyibi akoki ozala ayibaka me azopekisa moninga ne muyibi mpe koyiba te me ye ayibaka c'est grave hein? Bref la grande famille na otravaille yango esu kitoko olobi na olamba yango mpo na otika yango te na otika yango te s'il n'est pas mieux placé ya kopesa conseil les aînés baene na yo bafingami awawa ozala jamais humble soki tobi tokende yango na conclusion c'est-à-dire tout ce que ezosalema na ngambu na yo babétise nyonso ezosalema awa tu es consciente ya koyeba keno shiti na yo eza pembeni mpo orespecta bakulutu te baene te obosana esika outa etu ka baconseil oyo nyonso opesi wana alors bref la grande famille na komi na suka na pema lelo kutu na bai na travailler te mais na travailler ka tellement ta na moni film nga bien raté te na zala ba matière mais lobi na oya lobi vraiment na oya beau aimer beau partager et on est ensemble quoi on est ensemble la grande famille beau aimer ba vidéo na biso beau partager to continuer na kota la film na biso ya vacciner chaîne alors c'est au moins ça to éviter Davina kozonga parce que ninga zana ifwa zonga po ekilana esa nini evanda kimia voilà tokutani prochainement ba bisous bye bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.